bonsoir fidèles téléspectateurs et pourquoi pas tous les abonnés de Bongania Media et pourquoi pas ceux de B-Image Télévision, Bundesimage, voilà, aujourd'hui Bundesimage Télévision ainsi que Bongania Media, nous recevons pour vous Monsieur Tunde Lopango Yavanka, voilà, c'est avec lui, nous allons essayer un peu de parler, d'échanger. Comme d'habitude, les boyebi que nabi image télévision c'est toujours la bilingue, donc tout ça sera vraiment le poto na lingala lelo vraiment to yambi pour nabino Monsieur Tunde Lopango et Yavanka. Donc pourquoi Lopango Yavanka vous voyez bango mo kopesa l'explication surtout. Bonjour Monsieur Tunde. Losako maman, losako. Bonne santé. Kimia kimia. Et bon bino bokono. Bisope bokono te toza malamu. Ah. Merci. Pourquoi d'abord Tunde Lopango Yavanka? Tunde kombo na ngai. Kombo na yamba ya bokoko. Lopango Yavanka isanga na ngai. Lopango Yavanka isanga ya baka ya bankaka. Banka là ça n'a pas de signification parce oui. Que kombo na eux ça paraît un peu bizarre, un peu mystique si je peux le dire. Mais elo eza mystique to elo eza bizarre, ezali plutôt le lenge kani kombo na ngai ko sonner bizarre to mystique na litoi ya mwana Afrika. Wana nde mutu eza ona obenga mystique. Pour chinois soko yoki ndeko kombo ndeko na Chongli akomona bizarre to mystique te. Mundele soka oki kombo ndeko na Jean Bourdin akoka un peu mystique te. Kasi moto moindo soka oki kombo ndeko na ya moindo amoni ndeko na ya moindo ayambi koma bakoko na ye aomona ngo ndenge. Wana nde loko ezali esengeli penza komona mystique ezali eloko wana. Ok, merci beaucoup. Voilà, tous ont évolué. Toi banane nani oyo azali Monsieur Tunde Lopango Yavanka nini oyo yo osalaka nini oyo ezali yo omekana ko expliquer na bato bazotala biso ba comprendre nani oyo azali na droite na ngai. Bon ngana azali moko ya bana lisanga Lopango Yavanka ndenge na lobaki toza lisanga ya bana oyo ba longwa mboka kala kasi bazongela bokoko to ba valeur na bango ya kozala africain auto bengi na lopoto. Donc tokela ekelama donc Lopango Yavanka zali sanga ekelama pona epa ya mokambi ya banka comme na ye wabuza nkaka azana na Bruxelles kasi belé a bana Congo pe baebi wabuza nkaka akela lisanga wana na tina ya kozongisela biso lolendo wana pe ya kozala moto moindo lolendo wana ya koloba pe kota na biso lolendo wana ya kovaloriser nanu bobiso nanu liboso ya kozela ete moto mususu a valoriser ndenge wana lisanga wana ekela pa ya ndeko na biso wabuza na sima bon toza na bilenge bele to bandeko bele baza pe na kata lisanga wana ngai pe naza na kata lisanga wana mais lisanga wana eza pe bandeko batala habiteni bele nga na lisanga nazali plutôt moto oyo akanisaka par rapport à ba question politique to sociale. Donc kasi balanga nzembo baza na lisanga wana nayebi te soki bozala ntango botala to boyoka mindule na biso eza mindule moko elobelaka mingi ba problème sociétaire donc ba cadre au niveau économique en boka na biso et cadre au niveau social na identitaire yango wana tina penza ya lisanga ya bana Lopango Yavanka. Ok, voilà, merci. Tina topé yango wana des valeurs obino boni kopesa na poso moyindo topé ko valoriser culture africaine ko défendre même na niveau étranger. Nini oyo esi oyo bino bomeki ko défendre un peu bolobike esimbi na côté boye banda to bani musala to banda to se remettre ensemble ici to longi nesika boye to longi na note nesika boye. Zami to malamu mama eloko moko na koyebisa bino eza ete omoni soki okola to botam to ozokola ozofanda na mboka mopaya eloko omona bambeba ebele na communauté na biso. Bon, on a déjà bandi déjà na ndenge to lisolo la biso ndenge to fonga ba to fongola déjà lisolo ba kombo na biso déjà. Donc ngai nazo biso banda ba e pa banka to bona ngo penza na liste mo mabe ete ngai naza na culture na nga oza riche na biteni nyonso to za na ba kombo na biso o eza na signification nango o eza na ba signification na bango spirituelle kasi ndenge nini déjà to koza ko yamba ba kombo na biso te. Cadre wana biso bankato bandai déjà mouvement wana na poto ya ko te ya kabandeko esengeli to sala nyonso to pesa ka bana o tozobota ba kombo na biso ba kombo ya bakoko na biso ba kombo oyo la kisi bo biso moko pamba te lelo to komi na 2019
bandeko belé na poto bazobota bana oyo bazopesa bango penza bakombo ya biso yango wana kutu ezopermettre bazala plus connecté identitairement na bandeko oyo baza awa donc ezalaki na ntina nango biteni mosusu ezalaki mpe oyo tolobelaka tobanda kobetango mpe masolo mingi na mindulu na biso totika bandeko na biso basi batika kopakola kopakola wana ezomema bambebe ebele ezomema bamaladi ezomema bamaladi ya po ezomemaka mebele bandeko na biso basi bakomi malembe kotika kopakola oyo kozala na lolendo ya langue na bango oyo nzambe akela po eza nzambe moto akelango ezali banka te même chose mpe par rapport ya basuki bandeko bele awa kutu na Kinshasa na kamwe na ye nazomona bandeko bele bazotika basuki na bango naturellement ekola wana ezali peut-être na cadre moko peut-être culturel oyo biso édifice oyo biso na banka tokokaki komema surtout mingi na diaspora esika tobandaki kofanda to tofanda. Est-ce que le pango ya banka eza kaka to lisanga ya banka eza kaka actuellement na niveau ya étranger to na diaspora awa pe bozali na lisanga to pe baninga oyo esi basangani awa mpona kodefendre pe kaka même idée wana na niveau ya kin awa to pe na Congo? Le pango ya banka eza ligmo bamonene banka elarisika ozala nka ozala le docteur ozala nka ofandaka na Chicago banka baza na Bruxelles banka baza mpe na Kinshasa awa nka ezali ezaleli ya kobwakisa bosoto ya bandeko ya banguna mpe ya kondima ya bolamu ya biso donc banka bazala mpe effectivement awa na Kinshasa ndenge bazala na Canada ndenge bazala na France ndenge bazala na Allemagne to na Belgique. Ok, merci. Tokotama moke na ndenge balobaka ke ba oyo bazaka libanda ya terrain nde bamonaka baerreur oyo ezalaka kati ya bajoueur lolenge bino bozalaka libanda ya mboka bozotala mboka na bino nini oyo ya pasi esalaka bino ke lobaka il faut tosala effort tolonga esika boye po ke mboka na biso ezala mpe développer lokwa bamboka misusu ekoma mpe na niveau moko respectueux lokwa bamboka misusu ndenge bazorespecte mpe bandeko misusu ndenge bazozala respecte na bamboka misusu. Otondi mingi mpona mituna omoni ezali na eloko malamu mpe na eloko mwa mabe to ngambo ya malamu na ngambo ya mabe ya kokola na diaspora ya mabe eza ete okoki kokoma déraciner na réalité ya environnement na yo naturel yango wana omonaka bandeko ebele so balongwe Kinshasa banda bomwana bakokaka susu koloba ndenge na bango te kasi nka ezopesa elimo mosusu ezopesa yo volonté wana ya kozongela ya koyeba monoko na yo to nkota na yo bon eloko sikoyo ezali malamu na ndenge ya kokola na diaspora to kokola na bisika mosusu à part awa eza ko ozali confronté na baréalité to na bapopulation mosusu mingi baoyo bakola na poto to babotama na poto ntango baya na poto babandaki kofanda na bisika oyo bazalaki confronté bafanda na bandeko oyo bayuta bisika bapakistanais bapolonais barusse bachinois baarabe donc na ndenge wana ozomona ezaleli ya bato ozomona na lolenge nini bango bazali wana sikoyo na cadre nango ozomona okoki komona mpe biloko moko positive na cadre lolenge na bango oyo ezozanga mpa na biso plutôt dans un aspect culturel mais oyo mpe eza malamu eza ozomona sikoyo mboka oyo eyambi bino lolenge nini bafandaka lolenge nini bazali biso tomesana kokopie nyonso mondele asalaka menga nalobaka tokopiaka nyonso te tokopiaka kaka ya mabe ya malamu tokopiaka te pamba te ndakisa napesaki yo par rapport ya valorisation ya ndinga to ya langue oyo mindele bazala nango bakela bainstitut mpona kovalorize monoko na bango langue na bango ezali identité na bango donc société na bango ezali basée par rapport au socle culturel na bango nsima sikoyo omonaka bazokende sikoyo na cadre ya développement économique bazokende na cadre ya technologie etc. modernité nyonso wana basalaka ezalaka toujours basé sur un fondement ya culture na bango makasi oyo bapréservaka jalousement oyo tolobaka na lopoto oyo biso tokokaka kosala te kasi tokopiaka est ce que tokopiaka malamu soki tolingi tokopie mpe souci wana oyo mondele azalaka ya kopréserve culture na miso na oyo ya banka est ce que tokopiaka ya mabe ya malamu mpe tokopiaka te mingi tokopiaka ya mabe mingi tokopiaka mabe pamba te nalobi mondele azali na bonzambe bachristianisme na ntango ya kala lelo mondele atindika
azotindika mingi christianisme wango pembeni na société na ye kasi biso oyo tomona nini tokapelaka christianisme wana ti kasi est ce que tomonaka makambo mosusu mundele asalaka ndeti par exemple pour préserver culture na yo tokopiaka eloko wana tokopiaka yango te topesa yango kutu valorisation te yango nazoloba ndakisa tokopiaka mpenza mingi ya mabe kasi ya malamu tokopiaka te yango wana tozokoba mpe liboso te mpono koavance to kokoba na culture na technologie na modernité na économie soki oyebi socle na yo te soki oyebi esika outa te soki okoki kovalorize nanu ya yo te ekozala mpasi mpo bandeko mosusu oyo tolobaka balingaka biso te balinga biso milinga nanu milinga lolenge ozali liboso ya koattendre na moto mosusu alinga o so milingi te moto mosusu alinga o te eza exactement eloko elekaka na communauté noire na mokili mobimba tokoki nanu kokoma na niveau na te oyo tokoki kolobaka tomilingaka mpenza lolenge nzambe ya mpungu to nzakomba to vidi mokulu asala biso tokomi na niveau na te. Ok, monsieur Tunde, exali déjà mikolo boni to pe ngonga boni banda oyo yo ozwi conscience ya ko défendre culture africaine pe kokota na lopango ya banka ndenge tozoloba ezo déjà tango boni esali conscience na ngai na kota na banka na bandi na 2007 mais conscience na ngai penza lamukaki na 2008 ntango nayaki mbala liboso ntango nazongaki mbala liboso na mboka elakisi ete na longwa mboka bobwana mbala liboso nazonga mboka ezalaki na 2008 mpona kokunda defin papa na ngai nazonga na mboka eloko oyo einterpelaki ngai ezali tokaka toujours ke bakongole bazala en fait mitema malamu mitema pete en gros tozala na biso bato malamu banini 2008 nazongi na mboka mpona kokunda papa toyebaka kongole akende na église en fait moto akenda na église azaka ozane ala mitema pete 2008 oya on akini eloko moyo interpelaki ngai esalanga motema mpasi ezalaki justement niveau ya insouciance collective par rapport ya bato oyo bazali na bozangi nayebi te so ososoli niveau ya insouciance collective par rapport ya bato oyo bazali na bozangi elakisi ete okoki komona naye na mboka oyo bato balobaka soi disant toza bachrétien toza na mitema bio kasi ozomona bana 3 ans 4 ans bazotamona na nzela bazosenga mosolo bazosenga mwa mbongo mwa quelque chose donc osentir délaissement ya bana osentir que bana oyo baza délaissé na cadre ya mboka moko boye oyo soit disant 98% est chrétien et ils ont des valeurs chrétiennes donc eloko moko ekozala eza normal te oyo na mboka moko oyo ozomona ete osentir mwa likunya mpe pa bato likunya ekozala mpe bozangi mpe ekoki kosala mpe yango moto epesaka likunya mais osentir méchanceté moko boye oyo eza pa bato en général makambo wana nyonso sikoyo na mitunaki me bango nyonso bazalaka boye de lundi ya vendredi bazalaka baswanaka basisutenaka te kuna oyoki boye kuna oyoki boye dimanche bango nyonso balati kitoko baki église bazobondela mais sikoyo église mosala église na bango sikoyo eza nini est ce que eza mpona kopesa kocréer citoyen moko boye oyo aza na compassion oyo aza na bolingo oyo akabolaka to église yango ezokomisa biso bato oyo toza en fait yango wana mpe sikoyo na 2008 wana nakotaki sikoyo makasi na bokoko nakenda kokuta na bandeko mangongele bapapa nkusu bamouvement nyonso oyo ezalaki ya moko boye ebimaki awa na kinshasa oyo ebandaki koprédire soi disant bokoko maintenant avec un peu de recul tokoma mwa kebakeba misusu tomona ke balandelaka makambo me basala ngo peut-être kaka mpona baintérêt misusu tomona ondire baokende kaka badirection na église tomona tokomozwa ngo na mwa bokebi mais ezalaki mpona ngai raison ya kokota mpenza makasi na makanisi na ngai ntango namonaki justement situation ya muntu kongo donc ya kongolo ebele balingi babongola mboka kasi susi ya mboka oyo eza nanu kobongola kongolo soko obongoli kongolo te ezaleli na ye lolenge na ye ya komona mokili lolenge na ye ya kointerprete mokili soki tokoki kobongola eloko wana te tokobongola mboka oyo te ezoleka nanu na kobongola moto tokela kongola ya sika.
changement nini oyo o constata na vie na yo depuis au kota na lopango ya banka que le lozo défendre culture na yo partout aux lozo défendre bango et le kwana et ça la marondeng ni pana et puis ça nga kimia et longolanga bobangi surtout bobangi pour so ndenge to kola na culture chrétienne et loko moko culture chrétienne on a lingaraté et kolisa na kati bato et loko nga liboso za bobangi et la culture chrétienne to musulmane eza culture moko boye et ça a besoin de kolisa bobangi pour na ko meka ko sosolisa yo ete tata moko uta mapata pour na ko sauver planète na biso et ça na bobangi eza kana na cadre bobangi wana mutu ezo sala ete mutu penza ndimaka ke tata moko botama par une mère vierge et ça cadre kaka bobangi wana ya lufelo wana soit les autres moto mo ezo zela wana kaka ke et ça là que ba adulte consentant comme mayele mukie koleka kutu bala mikie pona ko sosola maka moko boye o ekutu eza kutu bo sosoli ya mokilité po mokili o eza na ba règle nango soki na zu micro na on atika on a se eza na règle la gravité micro ekoya eza lo morte ko eza la micro na etelemi boye gravité et ça la kekoyi eza na ba règle biologique ko eza la que moi c'est avant bota il faut mobali à la présent faut mobali actement sexuel l'équipe ba botima kingo na botami eza ba règle moko boye o ngai to batablo panga banka ba kelate eza maman nzambe to tata nzambe mutakela ozomona donc bobangi wana o elongwa na kati nanga epesa nga kimia na kati nanga naza bien pour nayebi ko ça la différence entre le bien et le mal bolamu mabe nayebi ete soko salinga mabe ngai kana ozongiso mabe na kopesa litama mosusu te pour être oui wana évangile na bino ya wana ezali évangile na bakalo mabe yo po ozongisi ezali évangile na bankante ezali tokopenga ni logique moko universelle oyo emonana pe pa banyama ngai soko salinga mabe so nasali yo malamu okozala kutu motive kutu oya lisusu osala ngai lisusu mabe na kopesa litama mosusu olia likofi mais le oyeba ete kuna bakendaka kotungisa bato mutu te wana ezali eza mwa mwa ndakisa moko boye tokopesa mokie mais bien sûr tokokota na bonizio makasi tokoki kodéveloppe yango mais ezolakisa réflexion na biso ndenge tozalaka biso bayelo tokokende yango tomemi yango na cadre moko mosusu mundele mabe nyonso mundele asala biso mabe nyonso basala biso depuis ebandeli ti lelo baconséquence nango toza nango kasi est ce que yo oza mpenza na sentiment ke tozongisa likofi to tozopesa lisusu litamba babeta biso lisusu bien mpona yo ozomona nini tozopesa likofi su litamba tozomipesa lisusu makasi tozokanisa ete tozoresiste kasi napesaki yo ndakisa moko par cadre économique soki ngai na otia essence total euti France soki nga congolais na kinshasa na otia essence epa total essence total wana azwi yango wapi kana mabele nanga ti azwi essence wana mabele nanga azotekela nga lisusu essence wana double prix sikoyo to comprendre que banko ya mondele eza susu banko ya qualité azwi chicote azobeto chicote ezali na barègle économique bazozwa biso na barègle économique oyo baétablissa oyo nayebisaki yo batata lumumba en fait combat na bango ezalaki par rapport à ce système et modèle économique qui condamner capitalisme en fait ozomona donc tozokoba kaka na kati wana tozali bon bakomisa biso docile bakomisa biso bameme mpona yo tozwa na biso indépendance te tozwa lipanda te mama lipanda wapi euti obetolo lisolo ke lipanda solosolo engai eya na tata lumumba assassinat tata lumumba et puis règne ya seseseko mais eza déjà symbole que lipanda ezomi te moto amila bino lipanda moto abunda bino mpona lipanda bobomi ya 62 conséquence nango eza oyo toza nango lelo mingi baloba tata lumumba ligami il fallait tikala mindele bafanda mais po bayebi mpenza bamécanisme ya économie te to baraison mpo anini tata lumumba mpenza akufa ozomona misusu baloba akufa na ye mpo alinga azongola mwasi na ye ozomona donc boyebi eza mpenza mokie to boyebi ekoki kozala kasi boyebi mpenza na vision na biso te lolengi na eteni na biso te mona éducation eza bien chic eza bien
mais éducation na système oyo tiki na forme oyo mais bozokela tokela nini tokela kaka ba futur leader oyo bakoopprime peuple na bango na cadre ya capitalisme kaka lobi nazalaki oyo bato bazosala bathèse na bango bana bazosepela mais nga to naomona bana baosepela naomona bato bazosala bathèse badoctorat nga naomona bango mbenga nga nakosepela te eloko nano il faut tosala avant tokotisa bana na biso na éducation donc au niveau étatique ezali kobongola système éducatif ndeni tokozalaka na bamanuel moko boye décalqué par rapport au modèle belge après ozolinga ozala na lipanda esimba te ndakisa bachinois baza yo so okende na etika bachinois osi ozwa mwa elili lolenge nini chinois a établi ça système éducatif na ye eza rien à voir na mundele mais tala lelo chinois esika aza tala lelo esika biso toza wana eza ndakisa napesi kaka exemple parce que eza réalité tomona yango awa tomona yango donc il faut to réformer makambo ebele bapoliticien oyo bazoloba kaka na bosoto oyo eza wana bazoloba kaka tchaka baosala bango eloko moko te okomona yango na politicien oyo azoarticule réforme na monoko na ye wana oyebaka tata oyo akozala na mwa nzela to membre ya lopango ba to membre ya lopango ok merci monsieur Tunde et ça la yone parce que tu ebi na tango akala ezalaki soki moto akufi banda kobimisaka mbeto na ye batie ye baleli ye balingi bake kokunda mais lelo ekoma kolowe basala ekoma na place ya kopesa fololo oye na pake ya jus toma ya sukali mpe ntango boke otikaka motu na lilita mbala moko bato bake na bar façon wana etobengango mpe ka modernisation to toloba mawa eza su na mitema bato te tobengango ni par rapport ya yo etanke membre ya lopango banka moko na bango ntango omona changement wana même na niveau ya tristesse na mawa bato bachange mwa style moko ya kolelela yo mpona yo koloba eza changement eza modernisation to eza bato bazokende na lifelo sans ke bayeba eza bobungi na désordre bobungi désordre oyo ezo régner et puis bobungi oyo tozala nango déjà en général ndakisa omoni na bomoi ya moto ezala na phase na bandi misato oyo eza mpenza na motuya to minei ezalaka ebotami ezalaka kokoma mutu kokoma mobali donc olongwe age oyo tobengaka mineur okomi adulte maturité ezalaka na libala mpe ezalaka liwa biteni wana minei eza ancré na bavaleur na biso bokoko eza biteni moko tobandaki kocélébre donc eza na bacérémonie nango eza na badogme na bango eza na lolenge bikila nango ndenge nini esengi kozala na kati ya biteni wana minei omoni epuis eza kaka te mpa na biso okokende mpa bapeuple ebele komonake ntango tozobotama ntango tozokoma mobali to mwasi ntango tozobalana na ntango tozokufa ezali bilembo moko ya mutu ya makasi epa na biso e na bilembo wana nyonso tu bakongo par exemple na funérailles na bango bayebaki eza na funérailles mosusu ezalaki approprié na bakongo bafunérailles mosusu eza approprié na baluba bafunérailles mosusu eza approprié na bangala eza approprié na bikolo lolenge nini basalaka makambo nango epuis ezalaki na ntina nango yo sikoyo ntango oye olongo ozo néglige déjà na dialectique na o coutume elo bapasteur na bino basala yango wana bazo minimiser coutume so eza kaka eza parce que coutume ya makasi yango wana moto ezopotana kaka eza kaka so olingo bala osala kaka coutume donc parce que coutume ya makasi ezorésister kasi so totali malamu dialectique ya bapasteur eza kominimiser yango et puis ntango bango bazominimiser yango inconsciemment na subconscient bato mpe ezokita omoni nga na asure ke so oke otali ndenge tobandaki kosala funérailles epa bakongo il y a 200 ans okomona différence ndenge tosalaka funérailles lelo en 2019 naza sûr kokomona différence wana okomona il y a 200 ans tozalaki na mwa structure ezalaki structuré ezalaki okomona boye bango basalaka boye basi bakati soki suki so basali boye ezalaki na ntina nango omona lelo
ozomona wana ezali désordre oyo ebotami par rapport ya bobongi na biso ya culture na biso. Pona yo banani o bazali à la base ya production ya ba bonne manière to pe ya culture ya mutu na mutu. Et to benga to chango to ba pasteur to ba lobi église de réveil et pona ko éveiller batu ko laksa batu oyo ko sala mingi mpe ko to ça peut coutume mais ko yeba oyo yo lingio sala. To lo ba eza ba église de réveil to eza mutu kaka ye moko ndenga zo ken na libungi. Nako banda na ngana banda toujours masolo na racine nango. L'église catholique est la responsabilité makasi ya makambo nyonso phénomène nyonso religieux oyo ebotamina. Pamba te mundela koti amemeli yo église forme ya kondima amemeli yo bible. Et puis tant amemeli yo bible on a eza nini ngai analyse na biso banka ezaki azolongola o bomoto na yo po bomoto na yo ezaki culture na yo ezaki coutume na yo ezaki lolenge obandaki kosala funérailles, libala, mariage, cérémonie, ya kokoma adulte, etc. Tant azolongola ngo boye azoboma en fait bomoto na yo. Abomi bomoto na yo, apesi eloko moko boye oyo ye moko kutu asosola raté. Apesi culture chrétienne. Oyo ezobala na kutu te na eloko yo ozali. Donc ngai na oloba toujours base il y a problème na biso ezali identifié par l'église catholique. Oui, bota l'église soi-disant des morts, de réveil. Ok, merci beaucoup, M. Tunde. Je crois que tout ce qui est vraiment malin, mais malin, vers la fin, comme on a toujours dit, les bonnes choses ne durent jamais. M. Tunde, Nini Oyo, Yoko Koloba, par rapport à la situation économique en Bokanabiso, qu'est-ce qu'il faut faire pour na kotombola Mbokanabiso, kosunga même moutouna, surtout à se retrouver, à la rémunérer, na oyoye, à ça na motokinae, à la mesure, ya ko nourrir, ya ko laisser, ya ko boko la moi, si topé famille nae. Zana likabu moro oyo, toyo kakamingi mingi te pa politicien na biso, leadership la politique na biso. Zana likabu to sola ki amope na bandi yozoye ba isusu. Na lobaki lo moro boya mutu ya omoni. Na Kinshasa, soko za la liste ya komona ngo komona ngo. Tozali en fait na mboka na biso tozali un simple consommateur. En fait tozo ko consommer tout simplement ba produit oyo ezokuta libanda. Kasi mingi tozo ko produire te donc likambo ka mbeba mboka na biso zali mingi lié na industrialisation. Mboka za industrialisé te. So mboka za industrialisé te lokoni ne salama. Oko développer importation. Donc oko kotisa biloko mingi pona ko souvenir à besoin bato. Bato baza na pouvoir d'achat moko faible. Yozo kotisa nyonso na mboko na tonga osalaka te na kirdo osalaka te donc oyo nyonso ezo souvenir à besoin bato ozo kotisa ngo oyo nyonso ozo kotisa eza na talu nango ezo koma 2 fois 3 fois plus na mboka na bato oyo bafanda na mboka oyo pouvoir d'achat eza faible donc mboka boye il faut ko industrialiser toza na makita nyonso oyo sengeli ezala na mboka po mboka ezala industrialiser. Tout ça, soi-disant, batanga ba ingénierie, batanga ba machine ingénierie, bafanda bazar externe, bazar la diaspora, bazar bazonga, bazar awa. Normalement, beaucoup il faut avoir la capacité à produire, il faut avoir la capacité à kokota peut-être même na lisolo, ata lisolo ya pamba ya industrialisation. Mais mingi toka masolo ngote. Tomi tu na siko point toka masolo ngote. Les alliés liés par rapport à un modèle économique oyo ba leader na biso politique ba accepta pona nini parce que ils ont pesa bango possibilité bazala toujours na monopole mo économique o eza bango bino bazo pesa bino miki bazo coopérer na ba libanais bazo coopérer na ba chinois bazo coopérer na mindele biso ba pesa biso miki ya mona population et ça la nyonso et articuler industrialisation ya mboka tout ça là kiti, tout ça là mesa, tout ça là bidon, tout ça là chassé, tout ça là kirdan, tout ça là lala tout ça exporter. Neni na mboka ndetse biso tokoki ko importer lilala. Litungulu ngala kena na wenze na mona litungulu euta Hollande. Maintenant na permettre que litungulu euta Hollande kota na mboko. Muta permettre ngo azandoki. Pourtant litungulu euta Hollande. O permettre que kota na wenze. Ba mama na ko basala bilanga ba olia nini? Tout le côté ondo qui a pour moi qui a carrément nzete wana basolo bidon donc ye wana watika ki loi ne sala make li tumula uta Hollande ezala na wenze oh mama siko azokemba pour na kolia
Ok, merci beaucoup, M. Tunde. On est vraiment arrivé à la fin. Tout comme vraiment, on a souka ya émission Nabiso. Mot de la fin, na yo cause à la nini na bande connaît surtout ya lopango banka na bana surtout ya Congo et pourquoi pas na bato sur la à l'étranger ni au ko ebisa bango. Bato o bazo we verbalement ko bongisa mboka basosoli eloko moko te mboka o po ebonga ekoma mboka o mutu nyonso aza na autosuffisance na ye po mboka o ekoma boye esengeli nanu tobongola nanu kongolo tokela kongolo ya sika tokela mutu ya sika na bavaleur na ye kasi atala vers la modernité parce que soki oza na bavaleur na yo te soki oza na cadre ya culture na yo te na bonzambe na yo te okotonga kaka sur un château de sable oyo balobaka na lopoto otongi ekwei otongi ekwei otongi ekwei pamba te ndakisa mboka na biso lelo. Voilà. Ok, un numéro de contact ou page to pesi comment ba ko komela yo pona bato bakomela biso na lopango ya banka Facebook lopango ya banka voilà na Facebook bao baolanda na Instagram ezali mwananka mwananka wana Instagram pona bao balingi kolanda na Facebook oyo ngai moko ezali mwananka mongongo maindo mwananka mongongo maindo. Ok, na Facebook lopango ya banka na Instagram mwananka et puis ba balingo ya na Facebook na yo moko Mwananka mongongo maindo. Ok, merci, c'était vraiment un grand plaisir pour moi ya koyamba pona bino Monsieur Tunde babi moko ya lopango banka vraiment tout comme nasuka merci na bino surtout babonner ya Bongania Media et pourquoi pas bana surtout topé babonner surtout ya Bundesimage Télévision tout comme nasuka merci na batune surtout au bazo continuer ko soutenir biso je crois makam o lo bami lelo et ko sunga vraiment mutu attirer les sons nae amonini o esikani akoiko bongisa esikani oyo aiko arranger vraiment merci. Merci à celui qui était derrière la caméra, Bongania, Dimitri Bongania. Et merci à vous, Papa Yves Marvambou, et pourquoi pas au grand A. Et sans oublier le grand chef culinaire, Alain Diasonga. Babi le métissage culinaire, Babi Nzambe. Oh, il y a gastronomie, nous valoriser gastronomie africaine vraiment. Le chef Alain Diasonga. Merci à toi, Rachel Rachou, la caramel. Et pourquoi pas à toi, Patrick Tango, Merlin Leroy, vous êtes tellement nombreux, je vous aime beaucoup et je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien, bye.